Naza na esengo makasi po eza première fois na nga na Luanda. Pour notre chaîne Angola Ultima Hora. Angola Ultima Hora, obrigado. Nalela bino fort Ultima Hora. Ultima Hora. Ça fait du bien comme on a réaction à ba fan naeba te ki akoto pe na za na ba fan donc et je suis très fier de la boîte aussi. Na moni penza ambiance c'est ça qui toko. Je reconnais mes bêtises. Je suis dingue de toi, j'imagine pas ma vie sans toi. Muito obrigado. Angola Ultima Hora. Bravo Tidio. AngolaUltimaHora.com. Ingénieur Bravo. Balobi deux fois té. Do yenenga zawana. Boko fanda pena bo information bo zela. Mais déjà mi komeleli. Pardon. Si ton a to monangote. Hein? Ingénieur Bravo batika yo. Balobi intellectuel yatanga. Donc on a deux boutons mais deux boutons monanité na image. Donc comme ça ba boga ba belle fille. Donc information na source sire. Donc yé pour vos informations. Vous allez voir télé-réalité. Batou tout États-Unis, batou Europe, batou monde ati. Botala yango yo, sito yo. Ongai, pardon. Si t'abonnes à ton monate. Vous comprenez? Il y en a qui savent ba site musubo tika biso pardon. Ba site belé bo sokolate bo linga maite. Ba sokolakate mwana. Ba sokolakate. Ascour. Surtout, équipe Okolo Club. Est-ce que, messieurs et dames, nous pouvons applaudir, bien sûr, à l'initiative, bien sûr, de notre cher Tata Kibokolo. Est-ce que nous pouvons applaudir massivement pour Serge Tata Kibokolo? Pour la première fois, à Luanda,
OLK
Charles Moja. Meio sokoli mayatanga eskomi bateli tanga oya champion eteka makate mapia baki makango po ingela poussière yango poni bileino yango poni bileino bebe na kizelio maloba okipepe na komelo batexto pour répondre na lokayo na Facebook koblokanga deja yango na bengi feregola ayembela yo na molongo de yama balamibale ebenaka balamibale chéri nanga ya bafosete nata ya tokote yebana yo fashion kozanga yo na binanga eza porta malheur okoniminawa amona yo eza bonheur amona yo eza la vie akordenga na liboko naleli mingi nazosambela ezosibate ezochange te why you wanna do me wrong baby don't do me wrong without you my world is so cold come back home with your mom I need you by my side yeah yeah you treat me like a stranger oh no my one and only baby is I chéri na kaya ba fose kaya ba fose na yo kabino fashion kozanga yo na binanga eza porta malheur okodiminawa nazitikala amona yo eza bonheur amona yo eza la vie akondenga na vivo nazosambela ezosiba te nazokondela ezochange te nazosambela ezosiba te nazokondela ezochange te. Est-ce que ça va ce soir? Ça va. Ricardo Kanda, Ricardo Masanga. Hey, oh bah bien, je viens d'un coup. Kozanga yo na binanga 4 millions. Est-ce que ça va? Amona yo eza bonheur, Kipula Centrale. Le président Luc. Le président combattant Luc. Respect. Ricardo Bandanga, merci beaucoup. J'arrive plus à te regarder dans les yeux. Je t'ai trahi et t'ai manqué de respect. Non, devant tes copines, je reconnais mes bêtises. Je suis dingue de toi, j'imagine pas ma vie sans toi. Tu me connais, tu m'aimes, tu me connais, tu m'aimes. J'avoue, j'étais faible. Mais toi tu me connais, mieux que ça. Tu me connais, mais ça m'a la dernière chance. Ton bandana ya big solo, mais ça m'a la dernière chance. Ton bandana zéro lobé. Tout ensemble, hey! Nakolalawa, nakokufawa. Hey, wanda jitaka
complètement raison. Mes péchés, je les confesse. Je comprends ta déception. J'ai réussi tes éphémères, ouais. Quand tout c'est fini, c'est sous la colère que tu m'as dit. Tu n'y as pas réfléchi, non, baby, yeah. Que non, me souviens tes colères, avec les meilleurs avocats du monde. Que les juges te déclarent coupable, tu peux pas mort. Serge le diable, mais ça m'a dernière chance. Que Mandela a mis son nom. Mais ça m'a dernière chance. Que Mandela a zéro levé. Ne t'inquiète pas, te faire souffrir, moi je peux pas. Tu me plais trop chérie, je veux que toi. Sexe, c'est beau à l'eau de ton nom. Le soir, c'est les génies qui sont dans la place. Le soir, c'est avec toi que je vais me faire. Logique. Girl, why you killing my eyes? Looking so good, got the demon. You know me, I'm ready to go. All I need is the green light. Ne t'inquiète pas, de faire souffrir, moi je veux pas. Tu me fais trop chérie, je veux que toi. C'est si beau que le soir, c'est avec toi que je vais mettre l'ambiance.
Bongo.
Est-ce que ça va? DJ oza la générique na biso ya sika to bino moke.
Kotokino kutute, na pete kaka bongo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem. E nos sentiments nous en pour la première fois dans la production au examen quand même pas notre Serge Tata Kibokolo. Naza na esengo makasi pour la première fois nanga na Luanda et ça fait du bien comme on a réaction ya ba fan naeba te ki akoto pe naza na ba fan donc na sepeli na betu manzembo nanga nyonso na sentir que ekoma. C'est pour la première fois au ya elonyo au bon c'est la biso pour la deuxième showcase to concert. Et qu'on dépendre quand on a demande on a en tout cas on a si oh il fallait na ça pour un showcase peut-être prochainement ça sera pour un plus grand concert ouvert donc nous ce qu'on dépend quand on a demande il y a producteur mais en tout cas bah remerciement est belé et pas vienanga Tata Kibokolo Serge le seul et l'unique oyoka baluba ouais ba fan baza wa banini mais kozo muto azui initiative yemoko memi on a terrain yomoko kuta na ba fan na yo et ça la maman na bien donc je suis très content et je suis très fier de la boîte aussi na moni penza ambiance ça kitoko pona ba fan na yo au promettre bango nini ka bonne musique tala to utiko quand on a Kiboko le club de première fois na beti générique nangao na utiko bimisa yo pe donc j'espère que dans les prochains jours binomo bogomona évolution à Tiboa na zanzembo à danger et zanzembo à danger ndenga ezo bima boy en tout cas eza na vitesse moko vidéo mke on a sala ki na check na Facebook nanga lelo comme na ba plus de 4 millions de vues donc on peut mettre binoke nzembo to binia pour la première fois yope na ba 2-3 mois boy binomo bomona ndenga Afrique ko binango mais yope ana il paraît que zanzembo ya gaz mawe de wana za ba bêtise olingo kotisa na interview. OK merci. Atinda kio? Non. Ah merci. Merci Innocent. Merci beaucoup. Un mot pour notre chaîne Angola Ultima Hora. Angola Ultima Hora, obrigado. Nalela bino fort Ultima Hora. Ultima Hora avec président Leki. Tous les téléspectateurs d'Angola Ultima Hora, bien mon Kolanda déroulement et Bandeli, depuis Bandeli, il y a showcase na biso tito comme on attend penser à souka babito bandé on se RN Mesco déjà 5h20 bravo 5h20 mais à 5h20 showcase na biso Sili no sabino mo tout monde no senti ndenge a okende. J'en profite aussi de saluer ou de remercier mes vieux ça la bien quoi na bo sente vient na moko Jansi Maya Sinzamba blouson mon vieux Diego batterie sola pour ma cambe qui ne vraiment bien soko sola te vraiment ziafa mon vieux Rodrigo Mayemba babi franchement de Paris bazu api na bo sente vient na moko Mandela Western na succès nous remercier vient na biso moko Serge Tata Kibokolo na opportunité pesi biso ya ozwa susu ba image ya Innocent na sika ona
moi na libosa bota misika bébé moko boye aka na quelques jours quoi na ça ta une semaine te bébé sika et babi club qui beaucoup le 20 tout na bosente na remercier sous à ma belle-sœur na bosente CV Kiara babi moi moi bien na bosente madame Indira la brésilienne na bosente babi madame ou soutenir Angola ultime heure babi na nion son espace ou apesi biso penza espace Mam Julisma, merci pour l'espace. Na bosante vient na biso moko boya kano isusu babi vient na biso mbonga makasi ya soin ya kano fort. Boss Luzia de Simba na bosano te sikoza ba merci belé vraiment babi tokutani à la prochaine occasion tokutani sur na événement misusu ya belé yanga moa motema mams babi la team watande makambo bijou Seleman yo jamais na bosana takayo vient nga moko susi boss Sadilo David Lutete bambote sika bozali Enzo Jogo na bosanyote siko zali na somboka na bosanyote ba mbote na bino tout balinga sileni ba ofeta babi Paul le bomo na nga vraiment boué Paul le bomo na telemi beza grâce ya vient na mo ingénieur to ba babi vient nga ko mosola makasi o wapi et pesa na okanda te pesa pezo te pas de panique quoi tokuta na prochaine occasion babi tokuta na événement misusu et celui kana ba showcase te et celui kana ba showcase te to fongoli site na biso pona ba image belé événement ya belé ba show lisusu ya belé ba concert ba publicité to beng bino tout balinga sileni ba ofeta bo s'abonner toujours na site na biso moko www.angolaultimahora.com. Ciao.